Sextap, il y a des mères yangwana. Place au bozo komona wana des mères a yebi kutu ni elongia mutu wana te, ni nzoto a mutu wana te, ni salle de bain wana des mères a yebi na ye yangote. A yebi na ye yangote. Donc ce qui est longia nani parce que oyo déjà on suppose oyo eza des mères moko kaka ya mikolo o pour des mères il y a une année ou 2 ans passés azala ki boete. Donc ce que ça des mères c'est que ça des mères ya lelo. Ce que des mères venaient à lelo vous êtes sûr que des mères ya lelo peut tomber dans ba piège il y a bêtise à boue. Bela kona butu. Eko sila mari de nuit. Et casco voilà mari de nuit. Moi si fois bimaka, moi si fois l'aksaka nzoto, moi si fois l'aksaka batuke na zali. Nazo vivre na moi si to. Toko dénoncer bino tina suka. Si pena bo mona ke moyeza te bino moko nde bokomi komi sala. Suivant. Ça n'a rien à voir. Mais vous avez un numéro n'angano. Numéro n'a pas besoin numéro n'angana sala n'angana France. Numéro n'a kini, pas de problème. Il n'a l'obité pour nous faire du mal, mais ça me fait mal. Et t'as qu'une faire à moi. Puis dans la suivante, c'est des choses à la prochaine fois. Faut que n'angana c'est pété n'angomou n'angoté en fait. Au moins nini n'a yo quitté, on a tout ni combo tout ça. Au moins nini. Ba vidéo, ba photo, ba sex tape, il y a eu en fait en personne. Ok. J'ai ça dans mon téléphone. Des mères ici que vous accusez nuit et jour que Afinga Kaya Gabi. Jusque là, il n'y a aucune vidéo de des mères au Azofinga Kaya Gabi. Bolongo wana na koloba ete des mères Afinga Kaya Gabi. Bokomi na niveau ya kobimisa un jeune garçon pour dire que jeune garçon wana yende abimakana ya Gabi des mères mutu aye na makambo wana na place publique. Nyonso na bozo ko lukanine chercher place mabe et koki kozala po bo se sentir à l'aise. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia Top Media Télévision, Bandeko Balandia émission Oh le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadingala par le travail m'a encore appelé. Oh ezalaka droit na bino devoir na ngai ya ko informer bino na makambo bolingaka mingi. En tout cas hier Top Media a diffusé quitté. Aujourd'hui, équipe Mobimba ya Top Media Télévision, nous avons choisi Yakoluka Moye Yakoya poto informer bino na makambo ya malonga na makambo bino bolingaka mingi. Aujourd'hui, nous allons parler affaire il y a sextape, il y a Oyo nyonso ezokoleka sur la place publique ba vidéo Oyo. Il y a Bolumbu o bazo lukako Emilie Batu entre autres ma consoeur de mère o nazo pesa mbote bisika donc zoamiye. J'appelle maintenant à la conscience de tout un chacun. Bah, communicateur sur la famille Libota, les amoureux, il y a théâtre, je vais vous informer quelque chose. Tout au long, il y a émission Oyo. Vous allez comprendre que ma kamozali est belé, ma kamozali est soto. On a bino vidéo, naba audio. Il y a Ndeko Oyo parmi les détracteurs, il y a Moussala Malamu, Obiso Tozoko Sala. Nanzela, il y a Etando Eke pour défendre ma valeur. Mais il y a certaines personnes qui sont là. Oyo baza lokola ba contrepoids o bazo ko luka plutôt pona ko luka ko nuire biso ko benda biso to luka moeto kita na seto ko mabiso nyonso ndenge moko qui est derrière ba vidéo ya Molumbu ya Bolumbu qui est derrière ba montage ba vidéo oyo ezo ko luka ko nuire na personne ya ndeko nanga Demer Nyangi. Moi je vous informe que moi Tadingala pas aussi j'étais victime ya makambo wana. Tout au long, il y a émission, to expliquer bino, mais je vais appeler encore une fois à la conscience de tout un chacun que le mal n'est pas loin de nous. On cherche à tout prix, il faut pas déstabiliser biso. On cherche à tout prix, il faut pas qu'il y ait incompréhension entre nous. Même certaines personnes au bazo ko s'est transformé na famille Libota. Ba misusu ba komi ba infiltrer, faut y a na kombo ya famille Libota pour luka moyen à transmettre message na bien. Famille Libota solo nabi aza muto yo abata makana sima mabete. Famille Libota solo aza muto yo a excita mutu na makambu ezanga tina te. Parce que nous savons tous, nos familles Libota, leader de la famille Libota ezalaka Belvi Kondi. Belvi Kondi, vous connaissez tous.
image nini ya maman wana oyo azanango depuis abanda théâtre jusqu'au jour d'aujourd'hui elle n'a jamais clashé sur une personne a craché na mémoire à mutu mon côté a fingate à sala n'importe quoi te malgré les insultes ognonso et la takaye elle assume à supporter mais aujourd'hui est comme makamosus et je vais vous présenter encore une fois notre film na combo il y a le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est un film qui va en tout cas vous aider. Le temps de la fin, c'est un film où je recommande Nabana Nyonso ya Nzambe. Les amoureux Nyonso ya théâtre. Les Congolais Nyonso, diaspora congolaise. Ya kolanda film wana. J'en suis sûr, nakati ya émission Nabiso, on va essayer de prendre même 2 ou 3 tableaux. Il y a film Nabiso. Le temps de la fin, où ils a déjà disponible, et le déjà 3e épisode, Ezo Kokota, na Bellevue Télévision. Le film Le temps de la fin, ils a vraiment le temps de la fin. Ils a vraiment le temps de la fin. Biloko nyonso, oyo Bibili ya eloba, otoko monaka, otoko zalana yango na mikolo asuka yango ekoki, ekomi déjà ko se manifester na kati na bato. Aujourd'hui, je vais vous dire tout le monde. Moi, un groupe de gens, on a au Bazali, anti-Valère. Objectif Nabango, mission Nabango, c'est de déstabiliser le théâtre, c'est de nuire le théâtre, c'est de détruire le théâtre. Et principalement, baza focaliser sur nous qui combattaient les anti-Valère. Il faut ba luka moyen ba la tabiso ba poso moko boye, ba ko tabiso na ba costume moko boye po na bango et ça a un moyen. Peut-être pour biso to détester maman Bellevue, to détester maman Dinana, to détester maman Ursule, maman Top, to détester ba papa Elombe, to détester ba tout nyonso o il y a théâtre wana o biso to zaka défense na bango na ndenga malam pour dire que ceux qui lelo bazo ko humilier biso bazo luka batia biso na ba réseaux sociaux ba sala ba montage ya lokuta, c'est parce que toza sima batona leur photo longona sima batona. En tout cas, bozo sa musala punda. Et lorsque je parlais de ça, après le succès, la réussite totale, il y a film Le Mal dans les Noirs, il y a maman Dinana la douce. Maman Dinana, encore une fois, a même les film, il y a Kitoko, na combo, il y a résignation en tout cas. Ezali na lokoto, il y a français, résignation. Bandeko nyonso déjà va comprendre ce que ça veut dire la résignation. Nyonso ba lingaka théâtre, nyonso ba kana besoin de comprendre les choses. Si vous regardez même le titre, il y a un film, il y a Maman Dinana. Ce sont des titres, oh, ils ont tinda batuna réflexion. C'est trop scientifique. C'est trop scientifique en tout cas. Il faut aller prendre déjà part na Angam où il y a Maman Dinana la douce comme film Nabino Résignation. Déjà bientôt disponible na Katia DD Télévision et pas Maman Dinana la douce. Voilà. Avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Maman Bijou Ketani. Merci beaucoup Maman. Pour la confiance d'Abino Maman Bijou. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noéma Bakala Nzinga. Un grand merci à Maman Yvette Mbangou. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda, qui est ma mère à Calgary. Bon séjour en Europe. Un grand merci aussi à Maman Emilie Setimaïnga. Un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien. Un grand merci à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie, que les bons Dieu vous bénissent. Un grand merci à Bino Bayenio Sobogozo Libakou Yakolanda émission. Jonathan Moukadiazali derrière la caméra a réalisé l'émission. Un grand merci aussi à Tatapo, Fapekato, Jenny Beta Industriel, Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou, Madeleine Aketa, Fatou de Conti, Makiala Kumba, Vicky Moussao. Voilà, Boyne to ban émission nabiso. Ce qui te le langage moko avec toi Jonathan Moukaditoke nanu nanzela, il y a machine kuna tozo extrait à film nabino, le temps de la fin et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup.
Sarah. Oui, tonton. Oh, mon ofutanga yango. Oh, yo, omoni ofutanga yango yo. Hein? Avec tout ce que je fais pour toi. Hein? Avec ce que je suis pour toi. Oh, yo, mon ofutanga yango. Aussi, au col, comme Momo Bali, oh, yako bala yote. Hein? Et pas nga ba consenter moi na te. Et puis na âge no ba ipe consenter yote. Oui, ba koki consenter yote jamais na âge na yo. OK, na ça pour ça na mon mobali wana oya pesi yoze. Bengela ngaye na za na posa le plus tôt possible. Na mona ye. OK, tonton. Que ça l'encoule. Bonjour. Bonjour, monsieur. De la part de Sarah. De la part de Sarah. Sarah. Sarah Martial. Donc, c'est toi l'auteur. C'est toi l'auteur. On a évité ce qui est problème. On a évité que Azana Zemi. Bon, Aïb Sakinga. Aïb Sakio. Oui, Aïb Sakinga. Ok. Vanda. Le col Aïb Sakio, ça va. Aïb Sakio Koé, Azana Zemi. Oui, Aïb Sakinga qui est Azana Zemi. Payo, ça conscient. Bon, là, Ndimaki. Ndimaki, donc cela veut dire que ça conscient. Ok. Monsieur, moi c'est Serge. Aïb Sakinga, non connaît. Yonani. Bon, oncle, je... Combo na Yonani. Ah, monsieur Marie. La question. Monsieur. Ok. Monsieur Marie. Et panabiso basenta kamwana te. Et panabiso babalaka. Et le kola yo ondimi risque. Yako sente moi anabiso. Okobala ye. Oncle Serge, il faut que ça soit vérité. Ngane naza boye naza l'engagement mususu. En fait, ngai na Sarah, ce qui est vrai, Sarah prend tendance ses plans ngai. Et le jour où la prochaine ngai pour tout comme un acte wana, c'est comme kolomoko na quand tu peux aïté qui est zemi. Oui, biteke na mukolomoko zemi ekotaka. Bon, et puis tu savais que Ozaki n'a pas engagement, Oyaki Ponani. Donc, tu vas la marier. Tu vas la marier. Oza oncle, il faut que la vérité na mwana mbali. Mais l'engagement au nazana yango nazo bunda pe na okoka. Je m'en fous de cet engagement. Tu vas marier ma fille. Na sala raté. Na sala musala monté, na sala raté. Nako bana solo bala neti mwana no neti ndeni. Parce que ye aibi situation nga bien. Oh nazana écoute na okokete. Que ce na bande betali solo bala et pas moi non des années na respecter OK. OK. Cela veut dire que aux anambongo te. C'est ça. Nazana bon te pour na ça et monter. OK. Moi je te donne tout. Je dis bien tout. Pour Balamouananga. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que là, vous venez de suivre l'extrait de votre film Le temps de la fin. Il est déjà disponible. Lelo, troisième épisode, Ezoko, à 16h30, na Bellevue Télévision. En tout cas, allez suivre
ce film qui est tellement éducatif. C'est un film qui a un message, un film où ils porte bonheur dans la vie nabino. Ils ont solution pour nos problèmes nabino film au le temps de la fin. Là vous venez de suivre ma soeur. Bon séjour aussi à toi en Europe. Sarah Massiala, en tout cas Sarah Massiala, papa Serge. Nzambe Azala Nabino, participant, participante sur le film Nzambe Azala Nabino, le temps de la fin. Vous venez de suivre Bongo Extra Film. On a l'intégralité, il faut aller suivre ça dans Bellevue Télévision et vous ne serez pas dessus. Ce qui vous bien, awa, l'extrait auto Tchelibino est justement moqué. To kati juste pour te résumer quelque chose. Bino bayena no botali film oyote. Ozali le tout premier tableau. Il y a premier épisode, il y a film Nabiso, le temps de la fin. Nakati, il y a film surprise ezali et belé. Makambo ezali et belé. Aujourd'hui, ce que Papa Serge propose, Nandeko Nabiso Omari, eza peut-être makambo ba proposa yo pende konanga mobali. Eza pe makambo o ba proposa peut-être yo pende konanga mwasi. Eza ba situation o peut-être pe yo au traversa na vie na yo. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il faut être sérieux. Dans la vie, il faut être vrai. Dans la vie, il faut savoir respecter les engagements. Dans la vie, il faut savoir supporter aussi les souffrances. Aujourd'hui, Omar il se retrouve dans la situation où Alingi Amikoti Sanakati dans la situation où c'est parce que Atamboli jusque là dans le premier épisode ou dans le premier tableau, Omar nous montre que Atamboli malamoté. C'est-à-dire elle avait déjà une relation où Abanaki ko entretenir avec une autre femme. Mais Sarah Massiala voulait à tout prix Azalana Omari. Omari faible qu'il était, Ayepe Kokota Nakati il y a Sarah Massiala à la fin et Memi Nazemi. Et ce genre il y a des relations souvent et sous Kaka Bongo. Tu as ta petite amie, ou un fiancé na yo, ou un moutoumon peut-être à comprendre yo, na air batunyo so bazo comprendre yo te, et ça peut peut-être na moutoumon ko apporter ka soin. Na ye et pas na yo air batunyo so bazo ko dénigrer ko dénicher yo mais au comment on négliger cette personne à cause il y a eloko yo ezoko beto na misu sans le savoir que peut-être nzela oyozo kende et kozala nzela ya malamote to landa suite il y a Omari et kozala nine to landa suite il y a Sarah Massiala et kozala nine awa Serge o déjà aye ko pesa mbongo aye ko yebisa Omari na famille na biso ba sentaka ba cité. Na famille Nabiso, avant santé, il faut bala. Na famille Nabiso, soko santé, il faut obligatoirement au bala. Omar est dans l'impossibilité, incapable de prendre cette femme en charge, Jacoba Laye. Et maintenant, c'est l'oncle de la femme qui propose à Omari, à bala, à Pesaye Nyonso pour que à bala ndekonaye à moi si. Encore quelque chose, Oyo, Omari, dans l'ignorance, a yébité. A mon opportunité que ngai nde nazabwe mutu moko azolinga apesa nga mbongo pongana ki noko balela mwasi. Ma sœur, mon frère, je vais te dire un truc. Toute personne oyo a permettant na vie na ye ke mbongo ya dot na ye. Ya libala na ye e ya na nzela ya cotisation yeba ke mwasi wana yo muto bala ete babalela yo ye. Foyer na yo ekozala sous contrôle ya bato nyonso batia cotisation pour que yo ozwa cette femme en mariage. Mes frères, surtout Bandeko Nanga Yamibal, acceptez les souffrances, acceptez de souffrir. Si vous voulez prendre votre femme dans l'Ibala, faites de ton mieux que Mbongo Adot Yomokodo Bimisango. Pour avoir pouvoir à Makambo Ebele. Mais lorsque Yomonika facilité, moi, non, oncle à moi si, Azana Mbongo Ebele, à quoi peut s'en Mbongo, puis na Bali moi si, oh, et ça avantage pour Nanga. Oyebite, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Nakanisi Bobolani, deuxième épisode, il y a film Nabiso, le temps de la fin. Bozo, on a déjà continuité, il y a Omar Ndegenini Ezali. C'est ce qui veut dire quoi? Je vais vous expliquer un truc. Mes frères, prenons l'essentiel dans le film. Le conseil Ezali primordial, Ezali très intense dans le film, ça va vous aider. Ça va vous aider, il y a fongo la conscience Nabino. Ça va vous aider, il y a Makanis Nabino au-delà. Au-delà. Tout ça à cause il y a kozanga patience, kozanga discernement, kozanga nzambe na kati ya vie ya Omari. Nanzela na ye Satan a atelier mwasi oza Sarah Massiala.
Or, derrière Sarah Massiala, j'ai l'impression que la destruction, il y a Omar et Kosalema à travers cette femme. Yango Naïb Sabino, le diable a beaucoup de façons, beaucoup de moyens. Il y a Kota Nakati Yanzoto Amoto. Et si tout soit yebi que étoile Mokobo Ezali et pas Jonathan Mokadi. Na koki ko utiliser Mbongo. Si on a utilisé Mbongo, automatiquement je vais utiliser la femme. Parce que Azali na souffrance. Moi, si on a la facilité à me mêler $1, $2, et puis à Koko et ça y est. Et puis, Bakutana Gambala Moko. Quand on a Moko, on a Bakutani na Epe, quand on a Moko, on a Sarah Massiala à Kangami. La réalité à vie, le temps de la fin, c'est ça. C'est un film où je vous exhorte, je vous en supplie. En tout cas, prenez vraiment le temps. Ezali évangélisation Mobimba. Ezali message Mobimba. Ezakati na film oyo. Ezali Makambu Oyo, des fois quand nous regardons et quand nous suivons ça, Ozomonango, Ezo Kenena, Bandenge Moko Boy, yaba vie, yaba frère rebelle. Le temps de la fin. Yanzambe et Oumelaka, ya Satan donc Oumelaka tete. Ezali kozanga patience nde et ça la kaete. Tout le monde a le col à Yanzambe de Oumelaka. Kaka nakati ya cadre ya film Nabino le temps de la fin. Tokozonga sous Nanzela ya machine na Jonathan Mukadi. Donc la bino deuxième partie il y a Kakarakati il y a premier épisode Makambo Ezali Ebele mais j'aimerais qu'on saute moi mbangu parce que tout l'équipe déjà premier épisode Nazan en retard il fallait déjà na kota na deuxième épisode pour vous expliquer certaines choses. Mais na kanisi tokoya malembe pe tokoluka moyen tokokoma avec vous. Prenons encore ce tableau kaka na kata premier épisode ou peut-être yo talaki yango mais on comprenait yango bien peut-être ozwa ki temps ya ko ça la discernement pour vous dire combien le diable est rusé comment le diable opère actuellement. Mais Nanzela ya bateau bazo kabela abiso bambongo. Suivant le tableau ici, il y a maman Belvi Kondi, son fils Maman Milo et puis moi na Maman Milo. Et puis on se retrouve tout justement après pour tout le moyen toi analyser Yango ensemble avec vous. Merci. Alors il faut prier sans cesse. Mémé, qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est Mémé. Oui, continue toujours à lire la Bible. Oui, je disais Matthieu 7:7, demandez et... Concentre-toi, s'il te plaît. Concentre-toi. La Bible nous dit... Bonjour. Ça va bien? La Bible vous dit quoi? Vous avez paresseux. Vous avez dit que 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 vous avez dit Bible est là que nous avons donc on a muki ka boye bovandi na bino to fandi tete anti tout en Bible o sale loko moko te o luketa ndenge ko lamba mo anwa lia to vandi ozozela machine de guerre na oti ko lukelo mbongo apesa wa ko lia mama mo musala te bino soza basi elo ni yoza na yazangi ou bien o yaza na yozangi yo tika ka muninga luka yo vandi ozolia Bible kata ngo tshana nzungu bona ngwana no moi na ko garantia ya rouge na la miliki soma miliki yango soma miliki et là yo yebeza pardon non ni yoloba ko beta mutu mabako mabako moi mabangeza mabako mabako ko beta mutu mabako autant la Bible va lisuma pe sanité à chaque fois ka ba yo ka biso ka po yo ka yo yoloba yo sala po non ce n'est pas bien répondre ngai non tant répondre ngai autant la Bible lisuma za rapide parce que lamba tu lis la Bible so ba bino vana la Bible oh une semaine on lia kango ko lia otonda nzoto za posa ko lia te ka molimo Bible pesa bilei le poso mo si kitoko bimo so tia maquillage kitoko boy mo se long kitoko o mi kangala ndako loko ozo ba fantomas ba ela ko na butu e ko sila mari de nuit wana e casco wana mari de nuit po mo si fois bimaka mo si fois laksaka nzoto mo si fois laksaka batuke na zali nazo vivre na mo si kitoko kasi ko kipete bon na ina konga na bo musu na ngaso ko lia kyango na banye kusana pesa ngombe na bana tikelo mimi nende loko no mais maquillage kitoko mama pesa ite ne
$5. Na pese ni? Na mo pese $5. Pour ça non ni. Asa ni peut pas pese $5. Na singi tuta $5 ni. Eh. Ochata mabonza te na église le balengi. Mabonza po chaka. $5. Kada fene kana ndako ba sele lokta stokite ni $5. Siko kwa nini? Pita $5. Eh, affection pour la mwana ndeko na o. Bakabelo $500. Bate bambimanga difu bamona mama pesa $5. Kaya $5 bakabelo. Et en tout cas bakabelinga pamba ba pesa check 500. Kana join na goda ngazi na goda fenga goda. Toko pe mama. Bakopesa ona réunion non ndambu après yo. Eh, nando chongo na butenga ki on pona chala. Oui, c'est bien mata moi 2 fois kaka ta pesi yo. $500 ba pesa na bitini. Mama ngo olukani. Na bitini na ndeko la ngai bozala mutu mususu te. Eh. Bozala ndeko mama. Ba pesa $500 na bit asomba bilamba. Alia, asepela, yango na yebisi yo. Siko yo quand tu vas payer $500, ça no kata kata ngolo kwa yo kata Bible chaka na ndio. Habite ko kata Bible na tuni parce que moto tanga so binisa $500 zo pesa. On sait que na kati na zo lo bakeno na pesa. Yo tanga batu na kati. Otanga batu na kati. Maman pardon. Et vous en moto ko cancela de ma bé hein. La fille de chance. Non nga za na ma fille de chance. Chance ma casse. Ça va tout là, to fandika. Et puis 500 ngola, puis kaka zo 500 na kei. Boso ibakam. Eh maman, ça va 10 000 té. De retour sur ce plateau, merci beaucoup Jonathan Mokadi. Nous sommes en train de continuer avec notre émission. Vous venez de suivre na tableau Obozo Landawana, Eza Maman Bellevue, na famille nae. Il y a des mamans comme ça, loko la maman Milo, bazé belé. Ba maman boy loko la maman Milo, baza et belé na mokili. Ce sont des mamans qui sont aveuglées par un esprit mauvais. Un mauvais esprit oyo ekotika la kotiaye kimiate akotika la komona ka sembote ye oyo ezo préoccupé juste ezali beauté ya bana na ye na nzoto ya bana na ye. Donc à travers beauté ya bana na ye na banzoto ya bana na ye bazali na facilité ya osala mbongo. Or ici Bellevue est en train de montrer à sa famille nzela nini ya malamu il faut kolanda. Mais si vous suivez plus loin encore, la sœur de Bellevue ici, Oyo a azomi kumisa ete papa wana akabelinga kaka $500. Pour la maman Milo a moni ango ke no mwana malamu ezaye parce que mwana o era bimaka ayaka na mbongo toliaka. Ma sœur, maman nanga, papa nanga, je vais vous poser cette question. L'argent que votre fille a memelaka bino na boyebi place ni nazwaka ngo. Les iPhone que bana o bazoko tambola na yango boyebi na ba condition nini bazwela kango. Une fille qui ne travaille pas mais azo tambola na iPhone o ezo coûter $1000. Une fille qui ne travaille pas mais azo louer ndako ya $500. Na musala nini? Na moyen nini? Oui, tokoloba ete bazo compter na ba poche ya ba homme marié o ya ba papa o. Est-ce que boyebi d'où vient cet argent o bayaka kopé sabino? Le temps de la fin. Azomi kumisa kutu o kutu to sali et l'autre côté et bongo juto ko sala ezandeni hein tote ka kibo mutu na biso ezali ba réalité o ezoko salema. Ma sœur, peut-être tu es dans ça. Peut-être ekomela kio déjà une fois, deux fois. Peut-être tu es passé par là. Mais aujourd'hui cette voix qui te parle et le film est ici au nom de Nakombo ya le temps de la fin et interpellé yo et la musayo. Eza ba bien moko boy éphémère, ba désir mo boy éphémère. Ça ne restera pas éternel. Et gosuka quelque part. Et gosuka quelque part, c'est éphémère. Et la seule personne au ako tondisa mutuna esengo na bo mengo isilité c'est Dieu. Bino o ba finga ka bino ete esio lekisi temps. Ozo lekisa temps na yo na nzela lo sambo. Si vous priez sincèrement avec un cœur, lobi ekozala sijo batu bakoloba ete yo lekisa ki tenter na nzela lo sambo. Restons dans la présence de Dieu et ekozala quelque chose de bien. Ekozala quelque chose de bien. Je vais entrer dans le deuxième épisode du film Nabiso. Mais nako linga beaucoup plus avant na kota na deuxième épisode du film Nabiso. Nabete la binope kama kamu oyo tali le temps de la fin.
Le temps de la fin, eza kaka obiso to moni wana te. Ezali na ba aspect mususu nano jusque là na to moni yango te na kata film. Ezali to komona yango. Mais pour au mona yango bien, il faut apprêter l'oreille, donner le temps, être conscient et continuer à faire le bien aux gens et puis continuer à landa ba film et ya maman belle vue. C'est par là que vous serez enseigné. C'est par là que vous serez délivré. C'est par là que vous aurez votre part. Le temps de la fin. Ma soeur, aujourd'hui, je vais vous mettre une partie. Il y a vidéo moi Mokié. Là où nous allons retrouver Ndekonanga Aziza. Aziza Oyo. Azali Mwasi Yalibala. Mais elle se comporte lokola mwana moya Mokié Oyo Yalibanda. Ce n'est plus Aziza nde azoko sala biloko wana. Eza un esprit oyo ezoko animé ye et latinzo tonaye nde ezoko incarner katina nde a komi ko trouver mabe malamu et malamu a komi ko mona ngo mabe. C'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Cette fille ya Aziza azo interpellé maman naye sur le comportement de sa mère. Regardez d'abord comment Aziza est en train de bouger, même sa poitrine. Ce n'est plus elle. Suivons ça. Regardez puisque l'on supporte. Mais tu nous exposes, maman. L'exposons la nini, l'exposons la nini. Tu dois arrêter. Maman se comporte mal. Elle s'est promenée comme ça. Comme ça. Non, papa, j'en ai marre. Ça me fait la honte. Comme ça, papa. Ça la fait toi. Non. En quoi cette fille azo luka okoma do mbanda nae? Parce que a yebisi vérité. Mwana oyo azana esprit supérieur, elle a l'esprit de Dieu. Okozala na milimu mabe, menanda kuna yo milimu ya malamu eza. Milimu ya malamu eza na kata ndaku na yo ekobana ko influencer yo. Ekobana ko étouffer yo jusqu'à ce que okomona obongoli mutema. So obongoli mutema te okosuka na liwa. Parce que il y a beaucoup de personnes aussi qui pouvaient se poser des questions, mais comment yé azo fan na kata ndaku maman azo se comporter mabe, on suppose que maman est aveuglée par milimu mabe, mais ndenge nini yaza na esprit ya malamu azo koka ko délivrer maman na été. Mes frères, chaque chose a son temps. Nzambe azalaka mwana mutute po akosa. Le bon Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Le temps de la fin, c'est ce que nous voyons. Je veux ici vous rappeler quelque chose, mes frères et sœurs, vous qui suivez cette émission depuis Banda Kunabino. Na cadre kaka ya temps de la fin, oh, biso tomeka ki gardez-moi silence moi trop. Mais après un temps, je me dis, ça ne sera plus important ya ko garder silence. Aujourd'hui, Demer, qui est notre concert, votre sœur, a commis que ça l'objet, il y a chantage et pas bateau. Vous avez vu aussi, il y a un garçon, Azo Koleka Nabetandoike, na kombo ya Demer na munoko nae. Il paraît Demer a tia qui est na miniature. Il paraît Demer a ipse ke abimakana mutu moko boy, comédienne moko boy. Regardez le temps de la fin, même na kata société congolaise, même na vie réelle boy ndenge et commis le diable azali incarné na banzoto ya bande konabiso. Aujourd'hui, il y a des personnes Oyo nazo interpellé bande konanga nyonso ya théâtre, réveillez-vous. Bozo continuer ko la ndenge nini bazo ko bebisa musala na bino. Bozo continuer ko garder silence ndenge nini musala na bino ezo okendo ko kota na libulu.
Avenir ya bano bazoko ya to ebite ekozala ndenge nini mes frères et sœurs. Diable a changé stratégie ya kosala. Ba moni ete na ba enregistrement ba kozala facilement détecté. Ba moni ete na banzela musu ba kozala facilement détecté, ba komi ko se fondre na masse. Masse wana ezali nini na kati ya famille Libota. Même les gens qui appellent pour se présenter dans la famille Libota, il faut faire très attention na batu misusu. Je sais que bazo luka kotia confusion entre ba vraie famille Libota na batu ya mitema mabe o bazo ya badongolo miso. Pona ko luka ko nuire toujours na musala ya bandeko o bazo ko sala nuit et jour. Bazo ya na ba bilongi ya ba meme or baza bankoi. Bokoye babango juste na bizaleli na bango, là c'est la Bible. Bisope a bokoye babango juste ka na façon na bango ya koloba. Na ba façon na bango ya koloba, oko comprendre que o aza famille Libota te, o aza famille Libota. Aujourd'hui, des mères, ça fait pas mal de temps, est en train de subir des choses sérieuses et puis démoniaques. Les bazoko harceler na téléphone pas comme possible. L'objectif c'est quoi? C'est de détruire, salir l'image de cette dame. Le mal dans le noir, oh maman Dinana, où tu ça la film. Le temps de la fin, oh maman Bellevue, à outi ezana film oh eza en cours. L'argent sale, oh maman Bellevue, à outi ça là il y a pas longtemps. Le monde, oh maman Bellevue, à outi côté abisso. Bande konanga, tout ça la attention. Tout ça la attention. À travers le film, oh, faut beaucoup copier, quelque chose. Depuis un certain moment, nous sommes victimes de chantage dans la vie privée na biso. Batu oyo baza nakati ya cible, il faut pas nuire. Il faut pas exposer. Il faut pas ridiculiser. Il faut pas saboter. Ponga déjà nana ba capture on a yeb sabino ke bazo la kanga yo betanga lisasi na nzela et puis voilà. Je vous dis ezanga eza demer eza saratola bandeko wana misatu baza na viseur ya banti valeur ya réseaux sociaux. Bayeko baksa na yams bayeko baksa mundirba. Bazali na viseur ya badongolo miso o bazo luka ko bebisa musala ya théâtre parce que bazo mona lokola biso tozo faire face pour na ko luka moyen ya ko faire avancer le théâtre. Je vais vous expliquer avec de preuves tangibles. Moi, j'ai été victime, mais le bon Dieu m'avait sauvé pour écouer la kingai directement et les qui à travers. Bandeko o lisanga oyo ya le babylonien. Ba babylonien oyo ba sangani pour travailler dur afin que ba conquérir espace ya théâtre na mabe. Ba implanter mabe kati na théâtre. Ba implanter mabe kati na batu o bazoko défendre ba vraie valeur ya théâtre. Ba babylonais oyo balaka ki lobby lelo bazo tenter ko sala yango et biso to ko dénoncer yango jusqu'à la fin na énergie à souka to ko frapper jusqu'à la fin. Des mères o azali concert na biso o bilonio so boyebi oui l'attaché de presse ya Bellevue. Les gens cherchent à tout moyen. Faut pas kabolaye na Bellevue. Les gens cherchent à tout moyen. Babeb sa morale, il y a des mères. Heureusement, ce que vous faites, morale n'est tellement makasi. Ce que vous faites, morale n'est tellement solide. Ce que vous faites, et pas yam sur le kate mundir ba bandeko na biso mususu bandeko bazo loba awa nyonso ekole kate. C'était hier, après beaucoup de jours, il y a une conversation dans le téléphone. Makamoto oloba nyonso eza, na ba capture, na ba audio, tout il y a ko luka ko mélancer na ba téléphone.
C'est hier vers 23h qu'on appelle des maires pour nous informer que Bazo Linga va publier vidéo na ya Mutakala. Bazo Linga va publier vidéo na ya Mutakala. Alors Mutuana a sepeli nangote a monyango biente yango a bengiye pour a signaler. Non, toyebi na biso. Que place bozalaki na boutique na bino bozo ko monter Babylone na bino ya lokuta pour venir avec à la télé pour na détruire mœurs, pour na ko bebisa ba éducation ya bana bat, pour na ko bebisa ba réputation ya bana bat, ya ba bino ba vie et si beba vous voulez assez que tout le monde peut ba vie beba. Toyebi que herbe bengaki ezalaki pour na ko enregistrer des mères pour bosala ba buzo bana bino lobby e koma que non elle a été informée to bengaka ye. Na osenga na équipe technique bobo tchelanga vidéo na mopanzi. La vidéo est là. Excusez-moi, il y a coaché la vidéo wana. Bomoni na kati ya salle de bain wana. Na salle de bain. Oyo bazo laksa biso wana balobi eza des mères. Balobi ezali des mères. Nde ba vidéo na ye ya Mutakala ezali. Bazali na ba vidéo ya des mères ya Mutakala. Bazo luka ba publier des mères parce que azali na ba vidéo na nyonso ya Mutakala. Mes frères et sœurs, balonga kabitumba na lokuta te. Na boyepe ndete. Boko sala ke pour que les gens puissent comprendre que bozo sala pena mosala kitoko pena boza pena ça va. Photo wana etika la place eza wana s'il vous plaît. Je vais continuer à expliquer. Aujourd'hui pour Nabino, la meilleure façon ya kolongola des mères pembeni ya Bellevue. Eza ko publier ba photo ya lokuta na kombo na ye. Eza ko créer ba faux compte ya lokuta na kombo na ye. Ezali ko luka ko nuire na personnalité na ye. Aujourd'hui, pour des mères aïe na Bellevue, il faut que luka moye ko toucher na dignité il y a des mères. Toujours l'andela bino de près. Et puis aujourd'hui, beaucoup de personnes ici vont comprendre. J'ai parlé dernièrement avec Viviane. Viviane, c'est une fille, c'est une femme que j'ai connue il y a plus de 10 ans. Mais le jour où on a Sengaïnga pardon, à s'excuser qui pour dire qu'on m'avait menti. Je ne sais pas, Elo Nindo Memakenga. On m'avait menti. Mais ce que j'ai vécu, celle d'Iessé. Surtout Sali est forté. Le théâtre va envahir le théâtre na makamwa mensonge na makamwa lokuta na mito abatu. Oyo ekotikala juste pour qu'on nuire batu. Elle m'a demandé pardon. À s'excuser qui pour yebi na yebi ça jamais na plateau nanga notikalo yambayo à cause ya ba comportement moko a afficha et pananga. O lelo batu o ba komi ko finga ye ba o lobi bazalaki ba mère na ye. O ba banaki o benda ye. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur intérêt dans Zoto, il y a Viviane. Ils n'ont pas trouvé l'importance il y a Viviane par rapport à la mission na bango Moussous. Et ça na moko azawana. Dernièrement, s'il vous plaît, le téléphone là dérange, s'il vous plaît. Je travaille. Et ça na moko azawana dernièrement Ba uta kolongola ye na moko y a ba groupe na bango. Na moko ya ba groupe na bango lisanga na bango place ba traitaka ba matière ba longola ye. Cette fille aya ko se plaindre et pas na biso, c'est que moi je dis mon ami Yves le sait. Mon ami Yves le sait. Il pathos le directeur des infos. Mon ami, il faut être souple. Ne fais plus confiance na bandeko na baza tellement dangereux na degré moko, ils sont capables de tout faire car juste pour faire gloire na mabe. Aya Kolelat. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé que je me retrouve dans ce groupe-là. Et Balongolinga, parce que je fais une émission avec Maniké, patati patata, et je ne pouvais pas recevoir Mama Maniké parce que Maniké doit le bel qui m'a et puis Balongolinga dans le groupe. Elle regrettait. Pourquoi je me suis retrouvé dans le groupe? Abano regretté. Mais si lelo azana no kanabino. Mais jour eza voile wana elongwa. Sa délivrance ekoya.
ndenge a regretta ki bazlongola ki ye na groupe ndenge pe a ko regretter lisusu a komona que non ake et pesi litombate. Ce n'est pas à cause de vues que nous allons chercher à nuire ba vie à batu. Des mères ici que vous accusez nuit et jour que Afinga Kaya Gabi. Jusque là, il n'y a aucune vidéo de Demer au Azofinga ya Gabi. Bolongwe wana na koloba ete Demer Afinga Kaya Gabi. Bokomi na niveau ya kobimisa un jeune garçon pour dire que jeune garçon wana yende abimakana ya Gabi Demer mutu aye na makambo wana na place publique. Nyonso na bozo kolukanine chercher place mabe ekoki kozala po bo se sentir à l'aise. Nyonso wana pourquoi c'est pour chercher un endroit pour dire que non bota la batu ya belle vue. Heureusement que nous sommes très prudents et trop souples avec vous. Pourquoi vous voulez assez que tout le monde ait une belle vue? Parce que là fait quoi? Parce que à sala nini. Si aujourd'hui on regarde batu o ba memeli so ba anti valeur na théâtre ko finga na théâtre, belle vue n'est pas na kati. Mais pourquoi vous voulez à tout prix on doit haïr cette dame? Faut pas y. Pourquoi le lobo lingi ko mona te mutu azala en bon terme avec Bellevue? Pourquoi le lobo lingi ko supporter te mutu faut alobela pe Bellevue, alobela Ursule, alobela Dinana, alobela mama Top, alobela mama Milo, alobela mama Moseka, alobela mama Kalunga ou alobela ba comédien mususu. Donc ndenge toza boye biso nyonso on doit dépendre d'une seule personne. S'il y a des personnes qui sont faciles à manipuler, bah misusu bazali facilité entre autres moi parce que ngana no na linga loba po na nga moko. Depuis to bana ko senga vidéo wana, il y a des mères azofinga ya gabiti lelo vidéo wana et les kakate. Toi les garçons, oh bazo ko utiliser. Oh bazo utiliser. Mon frère, ndeko nanga mobali. Tu as un avenir, Ozana lobby. Tu as une famille, tu as des sœurs. Tu as peut-être aussi une femme. Peut-être peu wana bana. Peut-être peu Ozana na maman na papa. Oza peut-être na bandeko. Nous devons être sûrs. Yamakamo herbiso tozo koleka. Na etandoike pour parler. On peut t'utiliser aujourd'hui. On peut te donner $1000, $500, $100, $200. Au sein lango peut-être répondre un jour moko. Peut-être répondre un jour moko. Après ozongika na vie na yo wana. Je ne sais pas si vous êtes utilisé. Je ne sais pas si c'est que vous passez à la télé pour parler. Si vous avez réellement, si vous avez suffisamment des éléments qui peuvent bien vous aider et vous accompagner pour réussir na ba réclamation na yo na place publique. Et l'ongwe de mère afinga kaya Gabi et commis de mère mutu aye ko tia garçon mon miniature a sali émission pour dire que garçon oyo yenda bimakana ya Gabi. Nous attendons cette vidéo. Cette vidéo, nous attendons ça. Au demeure à salaki émission pour dire tout ça. Nous sommes allés justement pour na koluka kaka eloko mo ya mabe pour nuire na musala ya Bellevue. Le col a déjà demeure combo na yé la Bellevue. Azali attaché des presses ya Bellevue alors photo coller étiquette moko boy. Cette vidéo que vous voyez, la photo que vous voyez. Non tu la bino audio oyo pour vous expliquer les sous to continuer les solo au bien abino. Vous devez faire très attention mes frères, surtout vous oyo bozana ngambu ya babylonais wana te. Vous devez faire très attention. Et quand je parlais avec Viviane Makamunyo Sodon Kalobakinanga, j'ai constaté et puis na sali analyse sur beaucoup de propos que Batebele balobaka. Oui. Kosangana pour nuire aux autres c'est bien. Mais résultat nango 2 années. T'as la tôt ou tard vérité et bimaka nango. Même tout ce que nous faisons, si nous sommes dans le mal, tôt ou tard et bima. Boyoka audio oyo. Ces messieurs, Azali na lisanga. Azali parmi Baeo Bazali na lisanga pour nuire na ba vie privée ya bato. Ici,
Il s'est passé le coup à Moutumo ya malamu pour chercher à sauver des mères. Toko dénoncer bino tina suka. Si pena bo mona ke moeza te bino mokonde bo komi sala. Suivant. Ça n'a rien à voir. Mais vous avez numéro nangano, numéro na be vous avez numéro nangana fala na Francfort, na numéro na Kini, pas de problème. Na lobby te pour faire du mal, mais ça me fait mal et t'as qu'une faire à moi pour peine à la suivante. C'est des choses que à la prochaine fois faut que na c'est pété na ngomo na ngoté en fait. Au moni nini na yo kité, on a tout ni combo tout ça. Au moni nini ba vidéo, ba photo, ba sex tape ya yo en fait en personne. Ok. J'ai ça dans mon téléphone. Au continue la ngamba mopena mona. Na tinoka exemplaire moko on peut comprendre. Oui, tindelanga vraiment. Waouh. Attends, pourquoi t'appelles parce que je peux pas partager, ça me fait mal. C'est ça ce monde na benga raté, sur la na bengyo pour ne tuer comme une fer. Oui, na okatate na zelo tindelanga. Zela, t'inquiète. Suivant. Suivant. Juste exactement, parce que ça me fait honte même dans la ligne. Suivant. Méthode à Sika, on va coopérer le temps de la fin. Suivez. C'est triste, hein? C'est très triste. Bami bali minene boye, bako fanda juste pour na koluka ko fonder biloko moko boye, pour na koluka ko nuire parce qu'ils savent que des mères a un homme, des mères a une famille, des mères azali na ba engagement na ye. Des mères c'est une femme responsable. To sala eloko oyo, so ekomi na matoyi ya mobali na ye, so ekomi na matoyi ya famille na ye. Ba pekisa ye belle vue. Suivant. Ah, donc OK. Des photos en gros. Non, c'est pas que pour ça. Mais on a dit que moi, c'est juste, c'est pas quelque chose, même là où tu mais ça m'a passé dans ça en fait. Parce que tout ça, il y a comment ça se passe. Il faut vous comprendre en fait. Pourquoi vous avez en fait. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour la photo de Tindelinga. Très diplomatique. Merci beaucoup. Très intelligente. Nazaki eza eloko moko to mo batindi yango la place moko ya couple na bengi mbango et c'est bloqué na longo na ko na supprimer ça même pas na longo na je temps so ko ma na téléphone nga so que message ma be ko na ça de appeler mon goût et ça ngana référent avant battement moi en fait avant comment en public donc na tina on est en public na calé en fait na jeu et puis na calé. C'est là où je veux vous dire, il y a le mensonge dans Makambo, il y a ezali na n'importe quoi dans Makambo. Bino bola ba téléphone, bo sale la ba téléphone. Est-ce qu'il y a un système dans le téléphone d'une personne oyo a tchéango, ce qui message ya mabe ou eloko ya mabe elinge kota, il faut système ya téléphone na est bloqué ango. Ezalaka? Eza? Ou bien eza boza na kati ya groupe. Na kati ya groupe mutu moko atindi ba vidéo bien ba photo ou bien parce que atindi kututi alobi alingi atinda ere komina no doyonge pa na yende azui a bloquer ango alingi te bima parce que et ça là est bien te patati. Est-ce que si ezala déjà avant vidéo et comme na kati ya groupe il faut eleka na téléphone ya mutu moko bo et puis mutu wana a transféré ngo na kati ya groupe ezala déjà l'objectif n'était pas d'informer à des mères, l'objectif était de copier les enregistrements, de faire les enregistrements il y a de mères pour na koluka moyen ko exposer ye na mungongo na ye. Heureusement que c'est une femme très diplomatique. Voilà pourquoi il faut étudier dans la vie. Voilà pourquoi il faut avoir faut que vous ayez une base solide dans la vie. Et voilà pourquoi il faut vous ayez peine à discernement. Et je vous informe pendant que tout ça s'est passé,
Demer était dans son bureau. Naba Thierry Mombaya, naba ndeko nyonso presque. Na bureau. Et Ezoko Salema. Biloko nyonso Ezo Salema. Demer n'allait même pas enregistrer. Ce qui Demer a enregistré, c'est parce que a comment qui komona ndenge ndekwana do banaki ko kenabi non, il faut na enregistrer makambo oyo na tikala même ata na bilembo. Mais bandekwana nyonso bazalaki na kata bureau. Yango bozoyo ka moko place moi vide eza bango Demer na ndekwana mobali ba lobate bozo ka ba makele le mobo. Eza makele ya bateau bazana bureau, ba Mombaya, ba Bev, ba bazalaki na kata bureau. Donc c'est comme ça que vous voyez ce genre de personnes bazo ko beb sa mœurs. Bazo ko détruire la société congolaise, bazo ko détruire l'éducation à batu. Bazo ko luka ko nuire na batu. Ceux qui ont dit même sa façon de parler, c'est une personne qui n'est pas intelligente. Et ça linga passi na lingi na sauver yo. Mais demain à lobi tindela ngai babiloko yango nga moko na tala yango non. Po nga moko na zoye bate. Tala photo oyo batindeli soi-disant qu'il y a sex tap. Il y a des mères yangwana. Place au bozo komona wana des mères a yebi kutu ni elongia mutu wana te, ni nzoto a mutu wana te, ni salle de bain wana des mères a yebi na ye yangote. A yebi na ye yangote. Donc ce qui elongia nani parce que oyo déjà on suppose oyo eza des mères moko kaka ya mikolo o pour des mères il y a une année ou 2 ans passé azala ki boete. Donc ce que ça des mères c'est que ça des mères ya lelo. Si des mères venaient à l'élo, vous êtes sûr que des mères il y a l'élo peut tomber dans un piège, il y a bêtises à bouer. Tout ça pourquoi? Pour faire la gloire, il y a bâtiment pour nous conduire le temps de la fin. Le bon Dieu va vous frapper. Si réellement Bino Bobo Tama et pas papa, si réellement Bakenda maternité pour vous, nandenge bozo luka ko toucher na ba vie à bat. Nandenge bozo luka ko exposer. Éliminer le genre. Pour na ba bêtise mo boya ba vu le bon Dieu a kuta na bino na banzela na bino moko moko bo bando témoigner moko bo bando biman na ba biloko wana. To continuer audio. Plan nini yo koki kotia. Plan nini yo koki kotia que téléphone na yo eza bon biso nyonso toza na ba smart. Moi j'ai un téléphone eza une version récente. Ouais, ils appellent parmi moi, ma téléphone peut et ils ont coûté moi $1000, moi 900. Donc ils appellent un téléphone. Mais système nini ongani na ko même si les iPhone, système nini na ko na téléphone oyo, faut ebana ko détecter et yeba ke message o ezo lingue kota eza ma befona bloqué ango. Même dans le mal, il faut être intelligent. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça lit bien, merci beaucoup. Vraiment. Ça arrive, téléphone est vérifié le contrôler téléphone sur la téléphone bon sans la téléphone en fait. Moi, merci beaucoup Penza pour le conseil. Merci beaucoup. Non, pas de problème. D'accord, merci. Bonne soirée. Merci. Voilà. Ce qui vous constatez, c'est des mères nées à 4 téléphones. Batu o baza ebele ba panzani. Ba panzani na kwe nyonso. Ils sont nombreux. Nombreux na ndenge ya mabe ba panzani. Justement, l'objectif est ça, c'est de faire mission na bango suicide. Qu'on nuire dans ma personnalité, Batouba dégoûter Bellevue, Batouba kokasusu kolobela Bellevue, te ba ko mo banga keso lobeli Bellevue, ba ça le long montage. Chantage autoti que lango plasté. Moi aussi, j'étais victime il y a 2 semaines passées, si je m'abuse pas. Si je m'abuse pas, j'étais victime il y a 2 semaines passées. Nakansi ba capture aussi, j'ai envoyé même na des mères. Nakosenga babo melanga kombo ya ndeko mwasi wana.
Il y a 2 semaines passées, na fandi nanda kunanga, une amie à moi. Moi, j'ai quitté Mbinza Delvaux depuis 2010 ou 2011 que nous avons quitté Mbinza Delvaux. Mais nous, totika ba camarades, bandeko misusu, bamasa misusu bazalaka na Mbinza. Bamasa nanga ya mawan na bayebi. Il y a une amie à moi qui habite avenue Mawana wana. Na fandi boye, il y a 2 semaines passées à benginga na téléphone. Na voix moko pena ma be. Donc on otine langa ba message na WhatsApp na yoki ba message wana mais c'était grave. Abano gange langa t'as dit yo ndenge nini obengi batu pono yebsa bango kenga na mwasi na yo to utaki obima na yo lobby d'ailleurs to bimina yo ndenge za boye ba détracteur oyo ba dongolo miso na kanisi na capture ba tie wana bozo monango atindeli ngai 1 2 3 4 messages ba audio pour a effacer yango soki na yokisi bino yango bolela na ba audio na ye 4 wana atindaki abanaki oloba nini. T'as dit je regrette. Pourquoi tu es allé dire aux gens que nga naza mwasi na yo to uto bimana yo lobby au filma kinga ozana siko ero filmenga ozuba vidéo wana oyo filmenga otindeli yango ba camarade na yo wana bazoluka ba publier ngai. Est-ce que yo nanga to kutanaka? Est-ce que yo za mobali nanga siko ba biloko oyo so téléphone ezalaka epa ya mobali nanga? Alors, donc je vous jure alobi makambo ebele. Et na yoki ba audio wana na ye na se na kanisi soki botali bien na capture wana bomona na commis salut. Qu'est-ce que tu racontes? Na toutes les questions, qu'est-ce que tu racontes? Elle n'a pas répondu. Atangi mais à répondre ngate azaki na kanda. Na yebisie s'il vous plaît réponds-moi. Na commis réponds-moi. Aye continue langa sous 2 messages. Pour agangelanga abando gangelanga na degré moko impossible. Ngai na yebisi batu na solina batu ke yaza mwasi nanga patati patata alobi ebele, je vous jure ebele ya ebele. Tolongwe wana na luki mwena faire comprendre a boyinga na faire comprendre. Que batona balobi bazo publier nga bazana ba vidéo nanga ya mutakala o yona nga to utaki kobima na tuniye elle okoti ke langa ta alingi kutu na tikele tante. C'est comme ça que je vais vous signaler mes frères et sœurs. Au moni bato er bazo sala makambo yo bazo ya même na envoûtement. Bakotia envoûtement mo boye na nzela na bino batie désordre batie n'importe quoi liboso na bino pour que ozwa temps ya koyoka même mata baninga na yote. Pour que ozwa même 1 seconde ya koyoka muninga na yo odazado pembeni na yote. Baye na nyonso. Elle n'a insisté ko komila ye elle a bloqué nga. Elle n'a constaté que a bloqué nga, je me suis dit non. Ce qui n'a sali effort ya ko solana ndeko oyote a ko risquer a ko tana salge ya ba détracteur oyo alors et ko trop tard pour na ye. Nazu numéro nanga, na bengi na numéro nanga, a rejeté appel nanga, a bloqué un appel normal. Je vous explique makamo biso to okutana nango juste na nzela ya babitumba oyo, la façon dont beaucoup de personnes bazoluka ko faire taire biso. A bloqué nga, j'ai cherché un autre numéro na bengi, je lui ai dit s'il te plaît, accorde-moi 2 minutes, je t'explique et puis après 2 minutes bloqué nga. Alors je n'ai pas le temps à parler donc avec toi patati d'ailleurs. Je vais parler à mes parents, je vais expliquer à mon homme, on viendra te chercher jusqu'à la maison chez toi et au prouver biso place ni ninga na bimaki na yo patati patata ba vidéo déjà ba lobby ba zotindelanga ba tindelinga une photo de moi ba bombi nzoto nanga mais ba tindelinga photo ndambu. Moi je lui ai demandé s'il te plaît tikelanga temps na meka ko faire comprendre quelque chose na toutes les questions. Yonanga la dernière fois to kutani ezala na neni. Oh non, ça date et ça li ba année ebele. OK. Yo nangai to kutana ki jour nini. Oh eleki ba année ebele. Yonanga to komi mwasi na mobali jour nini. Oh toza mwasi na mobali te yonanga. Siko na tuni ye na mayele na yo. Na kibo mutu na yo. Oza mwasi nanga te.
tokutani na yo te, to bimi yo na ngai te. Comment tu peux prendre makambo o batwana bazo koyebisa yo ozwango na premier degré? Est-ce que ozo monate que ozo ko réfléchir bien te? Elle est restée silencieuse, calme. Ba onga na cheli bino ezali ba capture mais bobo melanga kombo ya ndeko wana. Nako benge même sikoyo aleki en direct. Elle s'appelle Linda. Moi na batu qui a azana fiancé na ye, elle a sa famille. Le problème c'est yako luka moyen ba créer à nuit et à nuit on a ezala collé nanga. Naibisi s'il vous plaît débloquer nga na WhatsApp to solo bien po oyo na bengelio nazana crédit penate. Dieu est bon à débloquer nga na WhatsApp. Naibisi tindelanga photo batindelio. Naibisi photo oiza ya montage. Na tunie kota na Facebook na yo bando luka. Est-ce que na Facebook na yo olata okanga photo mokote olata na bise babilama na bino ezalaka que non par exemple mapeka esukiti awa o Monica Jarka ndenge bakati ya des mères ya lokuta po elongi na kutu eza ya des mères te bazui pena elongi na ye ya photo mosuka awa koto ba tie nzoto ya mutu mususu bazui flair mo boye ba tie entre et kangieka entre ces deux pieds na tolo na ye ba tie donc loko mo boye. Moi je lui dis est-ce que tu trouves pas que deux a lokuta yo nanga to kutanité to monanité to benganité to fandité comment yo okoki kozwango na premier degré. C'est comme ça que cette fille a pleuré, elle a demandé pardon abandi ko s'excuser donc et pas nanga ngan na ebisi. Je salue la présence de mon ami Chic Mokadi Vieux Bololo. C'est comme ça que je commençais à parler à cette fille. Faites attention bazali ba bescro ba miyibi bazali ba détracteur bateau bazo ko luka ko bebi ça va combo na biso. Et cette fille, gloire à Dieu, elle avait compris et elle était obligée ya robenga batwana pour no yeb sabango boza bescroti lelo vidéo ebimate ba publier yete et loko moko ebima desate. C'est une façon de chercher comment il faut ba nuire biso. Une façon bazo ko luka ndenge nini, il faut ba saluer ba personnalité na biso. Nous sommes des victimes. Tozo ko tambola na yango. Et puis ne pensez pas que yango nde mutu e ko sala ke échanger biso makanisi. Bo luka formule mosu. Ce qui ezaka na nzela mwasi na nzela mbongo. Batu lokola mutu lokola nga, déjà vous allez échouer. Je vous dis parce que moi l'argent ne me dit absolument rien, la femme également. La femme également. Parce que vous, selon vous, moyen ya malamu ya ko luka ko faire taire batu. C'est ça ya ko montele bango bakabal ba vidéo ya lokuta ba makamu ya lokuta po ezala lokola point fort et pas na bino, point faible pour na biso ba mesusu. Le bon Dieu ne va pas vous laisser continuer comme ça. J'avais décidé de commencer à dénoncer ça. Je sais que des mères ne seront pas d'accord avec moi. Vraiment, veuillez m'excuser. Bino nyonso, bandeko nyonso, boboli misanga. Pona ebi ke batu nyonso, ba yebi makambo yo. Mais, bazo linga kolobango te po bazo landelango na ndenge ase. Ngai fona lobango, fona dénoncer biloko oyo. Et tout ce qui se passe, ezo leka na ba téléphone à bat. Et il y a des preuves na kati ya ba téléphone à bat. O makambo ezoko salema. Restons professionnels. Faisons le travail topé ça ba meilleur na biso. Mais pourquoi vous voulez seulement il faut qu'on nuire dans ma personnalité à battre? Pourquoi il faut seulement qu'on paie ça lokuta place? Le mal dans les noirs ya mama di nana yango yo. L'argent sale yango yo. L'objectif, il y a garçon, c'était pour enregistrer des mères. Pour abima lokola azopese concernant moni ceux qui peuvent lobby dans du sous dans mobile mususu ko ça. Heureusement, s'il vous plaît. Heureusement que babiloko ezoko leka. Son homme est au courant, il y a babiloko. Yango nga na yebsa bino moni batwana ba objectif na bango ezalaka diviser pour mieux régner. Erba ninga bazo lela. Erba ninga mabe koti na ba couple na ba foyer na bango pona bango epesa bango esengo. Bazo monango grâce, gloire. Po ba seka, po ba chola. Parce qu'ils savent que la majorité ndenge bazawana ba vie na bango c'est beba et beba pena go beba. Dieu est grand.
Voilà pourquoi je demanderai na bande konyo so bino ba bozo sunga kabiso, bozo benga kabiso. Vous devez aussi prier pour nous. Aujourd'hui, la majorité de personnes au bazo opposé ba acte oyo. Ba misusu bazala ba makangu ya ba producteur oyo lelo bazwa ka lisusu moyen ya koya ko sala ba production na Congo te. Parce que lobby ba lukaki ko chosifier ko sala production en échange na banzoto ya bandeko na biso basi ya ba comédienne. Lokola lelo moi éveil moko boye na be yango nini lokola lelo nzambe atie grâce kati na Bellevue. Atie grâce kati na Bellevue. Bellevue a essayé ya ko délivrer théâtre na bandeko na ye ya ba comédien. Ale bango nyonso ba sangani lisanga ya bandoki ale ba sangani justement pour chercher à nuire à la personne de Bellevue. Et l'objectif est ça, il faut mission ça mutu nyonso o akoluka kaka aloba malamu pour na Bellevue. Il faut que chaye à l'écart. Comprenez? Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi bandeko nanga je vous dirai de beaucoup prier pour cette dame qui est c'est une grâce en tout cas. Bellevue azali mystère. Bellevue azali mystère en tout cas. Bellevue azali mystère. Bellevue azali patrimoine. Bellevue azali leader. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une personne comme Bellevue dans la société congolaise et puis dans le monde du théâtre. Nous avons la grâce d'avoir une personne comme Bellevue. Ouais. Elle est riche, Namutunae. Et c'est une grâce. Cherchons par tous les moyens de protéger Ndeko moi si Mama Oyo. Mama Oyo Lelo Azali combattu na bandenge nyonso. L'objectif est de voir cette dame par terre. Elle est combattue. Objectif est zaka musala ne kufa. Mutunae e beba. Azala lisusu te. Po bazwa nini, po ba gagner nini. Yango mona babenga yango mutema mabe. Temps de la fin, l'argent sale, le mal dans les noirs, le monde. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci.